Mbote la bandeko bazolanda biso lisusu na site na biso ya www.clebois.com. Lelo nazo continuer série na biso ya ba vidéo sur algèbre, mais lelo na kolinga tozonga mwa mukie na ba nombre parce que ba nombre est très important na algèbre. Mais na leçon ya lelo na kolinga na lakisa bino un peu ba catégorie ya ba nombre toza nango. Parce que ba catégorie yango toko symboliser yango na ba signe. Catégorie liboso ya ba nombre toza nango tobenga yango catégorie ba nombre naturel, donc ba nombre n. Donc nombre naturel eza ba nombre to ba nombre positif, donc ba nombre entier ou ebandi na 0. Par exemple, tokoloba ni tokoloba 0, tokocha 1, tokocha 2, tokocha 3, ti tokoke na 1000, to continuer ti na infini. Mais il faut ezala ezala na ba virgule te, donc ezala ba fraction te, ezala mobimba, donc ezala 1 nde to kontaka mutu moko, mutu mibale, mutu misato. Donc okoloba te ke mutu moko na ndambu te, mutu akozala moko na ndambu te. Donc totyango na sens wana. Donc wana nde tokocha catégorie na biso ya liboso ekozala n. Donc ezala n pour représenter la classification na biso ensemble en nombre et pour représenter nombre entier naturel. À part n, toza na oto benga z. Donc z ekozala ba nombre entier, mais ko yango ekozala pe na ba nombre entier oza na ba négatif. Par exemple, tokozala na moins 2, moins 1, tokozala na 0. Donc 0 eza négatif te, mais tokozala na 0, tokozala na 1, tokozala na 2, tokozala na 3, ti na infini. Et puis na côté à moins p, toko continuer to unité, par exemple tokozwa moins 3 ti na infini p ya moins. Donc ekozala na sens wana. Donc nde bozomona wana tokocha ba négatif na ba positif na z. Donc wana ezali siko na catégorie ya z. À part z, tokoza na moko tokobenga toko utiliser signe ya q. Ba misu bako utiliser d wana, mais o tokobenga ngo oya biso ya q, tokobenga ngo ba rationnel. Ba rationnel eza ba fraction ou bien ba nombre o eza na ba virgule, mais oyo esukaka. Par exemple, tokozwa 0,5 ezali nombre moko virgule, mais tokokoma ngo pe 0,5 ekozala pe okokoma ngo pe boye 1/2. Donc 1/2 eza 0,5. Donc eza ndenge moko. Tokoki kotia pe par exemple na exemple na biso tokozwa neti 34,8. Yango pe ekozala na kati ya ba rationnel na biso. Toza pe na classe na biso ya oyo ya suka na niveau toza nango, tokobenga yango r. R, toko représentant na r, mais r ekozala pona ba réel. Donc ba réel eza ba nombre mo eza ba virgule, mais ba virgule après virgule ba nombre si là. Par exemple ba o ba ebi bien, par exemple so to unity pi, to benga pi en anglais, ezaka représenté par nombre mo boye. So do tchon na nombre to ba neti 3,14 159 bla 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 bla. Donc et que continuer. Donc et ici la raté. Tokozo exemple mususu, tokozo neti par exemple racine carrée il y a 2. Racine carrée à 2, et un nombre moro par exemple 1,41 bla bla bla. Donc si vous avez pas calculatrice pour moi que écosi la langue, donc ils ont un nombre aussi là. Donc wana donc ba 4 nombres ou ba 4 lettres où ils ont représenté ba 4 catégories où biso tokoza nango besoin na ba moins de niveau na so toza nango. Donc toza na n eza ba nombre entier positif, donc 0, 1, 2, 3, ti na infini, mais eza ba nombre entier, eza ba nombre mo ba virgule te. Toza na z ezali ba nombre entier, mais toza na ba nombre entier négatif 0 na ba nombre entier positif. Donc toza na ba moins, toza na 0, toza na ba positif. Après toza na auto bengi ba rationnel eza ba nombre o eza na ba virgule, mais ba virgule yango esukaka. Par exemple toza na 0,5, donc tokoloba pe eza pe ba fraction. Par exemple 1/2.
donc 1,5 toko le bapé par exemple 34,8 yango pe ezali faire partie ya ba rationnel. Na suka tolobaki toza na classe moko ya ba nombre auto représentant à partir ya R. R ezali pour na ba réel eza ba nombre mo eza ba virgule na virgule ezosila te. Exemple nango ezali tozwaki exemple liboso tolobaki pi par exemple pi eza représenté par 3,14 bla 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 donc ici là ou bien tokozwa par exemple ya racine carrée à 2 yango pe ezali 1,41 bla 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 donc eza ba nombre ici là donc o ezali ba 4 ensemble ya ba nombre auto utiliser mais à part wana eza suna ba nombre mususu babenga yango ba nombre complexe wana en tout cas to sala yango na avancé tant to sala to kota na calculus ou bien précalculus na précalculus bien calculus to kota sango mais to kota na calculus to komona ba biloko oyo ya ba nombre complexe mais na minute oyo il faut to ba kaka ba nombre oyo classifié na n to ba p z to ba p q to ba p r ba si ba lettre on eza nango ba convention mais il faut to ba ka ba terme nini na ko utiliser pour nango. Bon vidéo o na okata ngo awa eza un peu moins malili mais en tout cas eza concept oyo eza très important ya koyeba to mona na vidéo koya otika na malamu. Au revoir, bye.